Voilà, nous sommes déjà avec Viviane Abiel, donc l'artiste Touzani Awa. Nous sommes dimanche 27 août 2023. Tu as vu que le léger journée moi à l'Ossambo. Mais ça m'a bien exhibi sur côté sur le nom de Viviane. Bonne santé et puis Pierre et l'équipe bien quand même. Santé ça bien par la grâce de Dieu. Pierre et l'équipe très bien. Très bien. Moi il y a pasteur Nani. Naza mon apôtre Bolia Bonwa Omer. OK. Na mon molimo. Voilà. Alors nous sommes au théâtre, ça va? Ça évolue? Bon, mikolo na makamusu na osala. Na mikolo na makamusu na osala. Na sisa on a le quoi ezarata ba kermesse. Aussi ça na bongo to sa théâtre. To kana bongo to teka teka na. Ah, ça c'est bien. Alors aux gens nominés parmi artistes au Tiebango na kati ya sondage ya théâtre na bino bosala par rapport ya Mungita Award. Est-ce que Viviane peut aller moko ba nominé? Oh, c'est qui magasin? Mais ba nomina bato yo, ba na actualité. OK. Hein Yves? Non, vous la actualité mais ba Evrezo le bakata ba na actualité pour bato ba voter, bato ba na actualité. Ozomona ba organisateur wana pour ba perdre té. Ozolanda yango bataka bato baza na actualité pour bango pe ba gagner, pour ba bimisi eloko, pour ba zwa pe eloko. Eloba Marie-Jeanne Bololé. Ozo comprendre? Bataka bato baza na actualité. Viviane na mona na suna ba théâtre té. OK. Ba otanga ndeni. Viviane na suna ba succès azala na ngokala té. Ba otanga ndeni. Pour ba zwa perte. Ba zwa perte. Pour se batie muto oyo ba voter té, ba voter muto aza na temps. Ba zwa perte. Bataka bato baza na temps. Eza lokola batie fali na fere. Ebi ke fali na fere na musique na mito bango nde ba opela. OK. Ozomona ba ozo musicien moko boete oyo mususu tocha ba vie na biso basala kala mais apema na ye. Ba otia été. Ko ana disque été. Viviane ana disque été toloba. Viviane ana na théâtre été o lelo ba koloba ke e cartonaki asalité avant na ndako azu batan repos ebele. Ba otia pourquoi? Voilà. Mais yo monde total et cause en fait nini. Bazo tcha te ba ko benga ote pani. Kasi pour ngai moko na ozo batan repos trop. OK. Ozo comprendre? Batan repos. Je dépend na yo moko nde. Bon nani. Viviane ana capacité nyo surtout. Ya tourner théâtre. Ozomona Viviane ana maele ya scène. Viviane ayebi ko jouer. Eso dépend na nga moko, dépend na nani. Mais à part wana président na nga Bobo Manoka benga nga na tournaka. Donc ça benga na kendaka na bandeko mususu ba benga nga na kendaka. Mais yanga moko pena nde bandeko na biso to mona ba na top mikolo yo. Viviane azate. Wana to ba na vérité. Maintenant vous avez na SBP tant on est dans SB ça qui moi ça va. Mais oui, top ezalaki pour SB ta la marati. OK. Sur les gars sur ce point, c'est une question où tu retournes un peu la katia mais SB bayan droit ya SB bazali. Bayan droit ya SB baza. Tout le bara vérité. Viviane aza lokola, Viviane aza artiste comme artiste nyonso ba ko inviter comme ba ko inviter été. Bayan droit ya SB bazali to mona ba Shikito ototsole la maman na biso kala mingi tawa o mona ba Linda coach baza wana ozomona wana pena mitema ya SB. Ba biso monsieur ezaka so pièce ye ba bengo so pe ba bengi ote Viviane aza mona SB c'est normal. Bon il faut que Viviane. Il faudra Viviane. Voilà, merci beaucoup. Donc, tout le monde est déjà lobby n'a pourquoi Thérèse qui vraiment plein la masse solo kaka ya Viviane par rapport à les kaki. Donc, toute l'actualité Zaki un peu la comme toujours il y a Viviane Abiel pour ça que mission moko au mec ko loba mambo et toucher les abakouk parce que pélité et côté boyepé bande ko so monique a fouillé dada international do azali bongo mona ya mama top par rapport à masongi et ya matongi parce que yimo posa yiba bi ozali motongi monene otonga ki yango yo défendre bandinga no batongaka et encore une chose bande ko pena ba sepeli na oti na ebité en fait molimo oyo ya ko loba ba vérité obimisi lelo nano loba yango te babita ngala SB oyo loba ka tanga tie musika ndeko mona ba vérité lelo. Est-ce que Viviane ndenga za boye ko arrêter par exemple le film na SB ya lobby to lelo na linga mingi batamaele batalanga ngani naza boye ba émission nyonso Yves na lekaka na kumisa ba bakouk. Je crois
bazonga na ba émission tout donc apena mutema nanga ezalaki babakuka ezalaka ti siko babakuka mutema Viviane. Pourquoi? Parce que bazalaki bon na lobaka babakuka en général po ba o ba ya pa nanga na solaka na bango ba babakuka ba bisanga ke ba bisanga ke to babakuka to linga kopé yango na chaque fois bomona na émission nanga na lobaka ke babakuka na pesa bino mbote o écrélanga voir même ba problème na batu que Viviane azalaka abakuka na lega na bémission be na expliquer babakuka baza ba fanatique ya Sila Viviane aza collègue comme Sila. Vous comprenez? On appelle ça na expliquer na bandenge nyon surtout ba comprendre te na ekoloba lelo mabe nini o nga na lobi na lobeli Sila na fingi Sila pona ibaka babakuka ba fana Sila balinga mingi te batoyo ba finga Sila. Or qui est émission nga na salaki bato yo baza batu ya mayele ba ovanda ba osela ngo ba analyse Viviane alobe loko moko eza très capital ba fanatiko ba ka peme na biso bango tende balakisa biso ke balingi biso na babakuka o nga na solaka na bango baza ba mama mikolo ba papa mikolo ba yaka pa na ngai po pesa ngai juste ba conseil va même émission le kaki lobby ba musu ba benga nga ba pesa ngai ba conseil wana ba vrai fanatique bango wana. Si là na minute choisa leader na minute oyo qu'il pleut ou qu'il neige azana top na pesa ki conseil lobby par rapport ya ba vanyo soninga zolika to ça un peu clair to solana no kimia ko ngapna Viviane na ko leka na émission te pona finga mutu alors mutu o leka na émission finga nga bravo pour ça la publicité à Viviane bravo là vraiment na féliciter bino ba on ba finité ba finga nga ils ont sambela kaka et ça lo bien siko na loba nini na lobi makambo eza normal bata mayele ba comprendre nga bato ba moni ke ba comprendre nga te baleki ba ofinga nga c'est à base de quoi ba ofinga Viviane tant to mona lelo kombo ya si les autres à la salut et à la salut par rapport à banani nga na pesa conseil na concerne nga sila nga na problème na sila ta so que c'est que Viviane avandi awa atonga sila mais ba voice na ba vidéo linga que bima. Pourquoi? Parce que tout le monde a kaka et banda ki boy Belvi kutu asalaka voice mo besona journaliste ba bimisi voice wana intel yo kita asalaki voice ba dinana ba bimisi voice wana bon ceux qui Viviane atonga sila ba bomba pourquoi ba bimisa voice vidéo o ngana leka na tonga sila sur base de quoi d'ailleurs na bémission nga nyon surtout na za posa bato ba comprendre nga na bémission nga nyon na salaka na yaka te pona finga mutu boko banana ba comédien baza likolo ba yaya nanga kitati na se na leka na nute na émission pona leze mutu non soki lobi na leka ki pona lobela na lebisa ki journaliste wana boko yeba ba vrai na ba faux pourquoi? Parce que nga na sala émission na lobi bato bazo créer si la ba problème eza ba fanatique ya sila na ba journaliste ya sila na lobi ngo pourquoi? Parce que tant voice ezobima pourquoi? Parce que ba osombango toke non na ngambu mususu ya Belvi Belvi so ezaki na ba bo excusez nga pardon na opesa ka ba exemple et pas Belvi so ezalaki na ba fanatiko ba bandai ko somba ba voice mais to yoka na ba voix ya bato mususu ko zande somo po biso tout otongaka mutoko lo ba kenga na tongaka tete akosi na oloba na mutu na ndenga bien oloba na mutu na ndenga mabe otonga ye parfait to moenge beni mutu aza sembo zaka nzambe na lola biso tu na seto aba sumu ki mutu nyoso atongaka nga na leka na TVT pona lobela sila mabe na oleka na TVT pona lobela Belvi mabe ni bandeko ba na sena nga ni ba balikona nga na pesa ki juste conseil pas sila omoni na minute aussi la za lokola fali na biso ozo comprendre ngo za lokola fali na biso na minute oyo batu combien ba finga fali to feri batu combien ba finga bango est-ce que baza wana ba salama pona mafinga ye moko sila nga na encourager ye pourquoi? Parce que acha message na chaîne na ye na page na ye o bato bele ba yebi on bazaka ba ignorante que sila comment sila pona mafinga te bazana ba bosana yango même ba fanatique ya sila ba yebi yango que sila ta voir message aboyi muta finga mutu na kombo na ye pour sila salama pona mafinga te ozo comprendre ngo eza jalousie les osala bango pourquoi? Parce que na lobika vérité na meki moko simplifier makambo susu ba kuko ya ba vrai ba mona que Viviane a raison ba kuko ya faux nde ba olobake ba osala ngo ba analyse na ndenga mabe
ngai na pesa juste conseil na sila ndeko na nga sila na bandeli su po na lelo na yoka la pasi na ko bimisa voir même ya misu mama Shako akenda to kitina ba mélodie ba diamant makila pardon to kena ba mwana biso nani masirika bazali na ba fanatique te na yoka pasi na bandeko na nga na bakenda bakina ba fanatique ndenge te na yoka yo zela na expliquer yo po na yoka pasi na motema nga na uti église bino bo finga nga na osambela toza na se na moyo bandeko na nga bakenda tilo na yoka pasi suzi bantu akei bazali na ba fanatique na bazapi ba famille ya bandeko na biso bakei ba fanatique na bango bazapi oh lelo na minute oyo bana ba famille batiki bana nani atamboli na ndeko na bandako bandeko na biso bakenda nani fanatique nini atamboli na ndako ya na makila tiki bana ya Melody Mpoi ya Suzi Bantu ya Mama Shako ya sera na nga Mindondo fanatique nini atamboli na bandako na bango sikoyo akende kotala famille na bango nani bobe bisa biso musala parce de la fois leki na cher afuka mi aleli pona bino bato ba ko créer ba problème bozo continuer kaka ngana leki na sali si la message mabe na pesi si les juste conseil na minute oyo soki ba lobi lelo Viviane akei fanatique ya Viviane ko na Viviane na libulu akola nanga na libulu mwana nga wa ko tikala nana ko tala ye ke Viviane wanto linga ki mingi atika ki mwana nana ya ko tala ye fanatique nini pas besoin encourager le mal si la star munene lelo tolo ba lelo soki ba tongi sila pour sa star ça célèbre pour n'était pas tonga Viviane bon mon niveau ça vient de bimi pour Viviane a vandi a oso ba répondre na belé fanatique nini na oleka na TV alo ba ke voice bima ki ba tonga ki Viviane ba ba libanga na mango za côté là botika ko distrait sila botia na ba rankina ba concert ba confrère na ye pourquoi moi je m'en fous je m'en fiche oyo se plananga se plananga te suite à qui place mo bando so ba voice mais to ba voice e bimaka belé po bino bo so ba voice asila bato baza ko enregistrer bato ba so courage ya ko pesa bino ba voice po pesa bango ba mbongo ba $100 ba $50 ne to lo baté to ko fana so kimete ba koma baté comme salut ngana lobiango Yves molimo mo centre za kati na nga ndeti nga na pesa ndeko na nga si la message peut-être là musu na téléphone ko za bien te funa le kana media oh tout le monde ba yoka to sunga sila boko misena ba rancune belé ba pesa bana mususu privilège ya ko manquer sila de ba respect belé est-ce que si l'homme a mérité ba impolitesse bana mususu mais koto mususu bande ko peut-être ba mona mabe koto lobaki bande ko wana bazoluka déclin bazoluka shit ya sila oui. Pourquoi ba shit ya sila bo soutenir star na ba film asali na mona ka bande ko bele basala ngo na encourager bango chaque jour promotion ya film ya sila to mona ka ba fanatique ya Fali basala ka promotion ya star na bango so qui disent que koti que nous kotala ba nombre de vie ba fanatique a faire même basala rango que ta nombre de vie ba osoma eloko po ani po star na bango mata star ba beta concert ba tonni na stade ne bango ba sunna star. Bon, soutenir star pourquoi? Pour que nana nana tonga kiye, nana babaki mabena ye, nana kenda ki boye, wana nde siko bobi ke bo soutenir ye te. Bande konanga tuka bo limbisanga. Na oya na TV te pona finga bino jamais. On ne so finga lo ba n'importe quoi, iye na nzambo nga na sambilaka. Pe boye bango. Oyo nyonso so sale mission na komba Viviane. Na fin du mois na yo ekota envie ekota devi ba futi yo olia mbongo masumu pourquoi parce que ngai na oleka na TV pona pesa kimia eza devoir na ngai ona olala na ona ola mukasente espace ko expirer ngai oya ko boya ngo etali je m'en fiche na l'essentiel na pesi message na désert. Voilà. Mais le nous a insulté, tout le monde Michel Belé, na kacha ba commentaire ba ndeko ba fingi yo mo Belé hein. Ba finga nga parce que pour na bi vérité, ba antichrist ba Belé. Ba antichrist ba se Belé. Ngai le temps on a sola na sila. Na kompona bon nzambe kacha sila. Ah vivant eza mama nzambe, totala te, to sala boye. Na kompona bon nzambe kati na ye. Soko ozana matoya ozana sagesse oyokanga et osale bien ala na ba fanatique on a te na leli na komba bande ko nyonso bakufa ba fanatique na bango bazapi ba fanatique na bango baza wapi ba fanatique mama Shako boza wapi mama Shako yona tiki famille na ye boke na kotala ye voice ya mama Shako ezapi
po bandeko bakenda biso sotonga na bango na mabe na malamu na bango ndeko wana azala kutu boye sujet azala kutu boye totonga bango voice na bango eza wapi po moto akosombela bango voice aza te moto akosala bango polémique na te aza te botika kodistrait sila ko botika kodistrait sila mabe bino nde vérité yango nesala bino pasi botika kodistrait sila ngana na problème ata moko te na sila ezala bandeko nyonso basala théâtre na problème ata na moko te tomona bato baokende eza bino plaisir que artiste wana kufaki Miraisa ya utokufa Miraisa utokufa à peine même pour bisa ngamba fanatique nini ya Miraisa bageta kotala tata na esi kazali ba fanatique ngamba bazarapi poza ba fanatique ba vrai ko bonza ba fanatique ya bien te mais auparavant Viviane azaki wapi pona ko ba makambo nyonso tant moto izo ezalaki nango omona ka makambo so ezalaki bandeko na ngai lelo bo mona nga mabe lobe kuna bo mona nga na loba makambo bien liboso ezalaki nango bomona ke rankine moko normal na ndenge ba succès oyo aleki ezalaki bien passer de la foi leki apesi conseil na cher afukami libana nango bato musu basala ba émission pona kofinga baninga mususu na yebi yango te nani vraiment yebi yango te makambo ndenge ezokende ngana koleka na TV te pona pesa sila conseil so na pesi sila conseil c'est que ba fanatique no so sila fu ba attaquer nga faut attaquer nga pourquoi pour na lobi vérité to pour na lobi mabe to pour na fingi sila na mona bino boyeka so muta fingi sila asali voice mabe bimi boye bo attaquer nga sur base de quoi na tout na bino sur base de quoi bo fula nga c'est bon mbongo ezokota na YouTube na komba Viviane na ndenga mabe au moins ezala ke bo défendre sila Viviane na lekaki ya fingi sila la bolia mbongo soki Viviane na lekaki na émission te ya fingi sila bolia mbongo masumu lobanga na sambela kanzambo bakufa so na sambela kanzambo zana bomoy boye bango sima voilà mais Viviane azala pembeni ya Sila Bisalu osolola ozala na ndeko na yo très bien avec Nini Kabola Bido ozalaka na ndeko Sila très bien Nini Kabola Bido lelo kozala na ndeko Sila très bien ezalaki so asali film abenga Viviane bongama to banda film chiko lokola aobenga ngate Viviane bongama to banda film funa kanisele mabe tu bengo te pourquoi chiko ngana naza artiste ya Sila te za normal to mona ba Kevin mona ya ndeko nanga de la paix abenga ngai na benga ngana ba film nyonso te batebele basala ba film babenga ngate fu parce que poni botuna kateke poni ndeko wana benga kote poni ndeko wana benga kote batebele baza basala théâtre awa Sila benga bango pourquoi pas botuna kate poni ni babenga kote boyamba bato basi to se beleti poni ka Viviane ka fois tourner ka na SB pourquoi je ne baloko na tuna SB te na comme ennemi ya Sila to na comme ennemi ya bato bana kata groupe Sila mais balobi bakanga kiyo songi na otolo bango ne ba na otiko bango ne bandeli awa eza lukuta ce sont des mensonges siko Viviane atonga Sila babomba ngo pourquoi Viviane aza nani na eloko te ne boloba na eloko te mais na miso nzambe naza utile pona sala musala na ye na landa kaye comme il faut na sambela kaye malgré na musumu kina sainteté oui na Sila na problème atana Sila ta moko te so ezali ke Viviane atonga Sila Yves ba bomba ngata seconde te po bango ba luka ba vie na kombo Sila na tuna ki ba on émission na sala ki na Nuska mutu nani oyo asala ke émission na kombo Sila na fin du mois YouTube a fouti akepa Sila e zoa na lobela ki yo YouTube a fouti na zoa ata 1% to tata 10% te 1% na yo yango nani bazo profiter na succès Sila ba lia mbongo siko ba kopesa Sila conseil bien te ba ko mona pe Yves to boy te star nyonso batonga ka to moni président na biso ex président na biso Rais Kabangi ba tonga eza na pouvoir alongwe ba tonge kaka mamo livre asunga anosunga biso awa ba asunga biso ba tonga atiki ba tonga siko oya ko yebisa ngaki ya tonga kate nani so ba moni eloko moko ebimi batongi pourquoi banaliser ngote bobo kengo musikati biso to focaliser to tanzela na biso to kende ba film na biso star na biso amata fu bozo ngaka sima mwana boya to ki Sila boye mwana ngwa sali ba réponse à mabe a répliquer mabe a fingi Sila bango ba sepeli souvent eza kolinga artiste na bango mingi bien eza kolinga artiste na bango mingi te ezali koluka ba vie bango ba luka ne bénéfice na bango na kombo Sila nga Sila na lekamne ata moko te ba finga bato yo ba finga ka Sila ngai souci na ngai ezali Sila atala ba vrai na lobaki yango bien président Babakouk président Yoshua
nalobaki yango très bien émission Nouska atala bato baosala promotion asila na ndenga bien promotion asila baosala bapromotion asila na bafilme baosoutenir sila na ndenga bien bajournaliste yana bazwa mbongo oyo boya na mafinga bazwa mbongo te pourquoi parce que ye moko sila atia message na page na ye kenga na koma sila mpo na mafinga te tokoboma moto te dossier ne peut kotisi mwana na kati na kokotala tika nga Yves tika na kobeta nga masolo te mwana aza sacré mpo na nga mwana aza na droit ya éducation ya malamu ngani naza beso na rata éducation mwana nga fo tanga ayo azo éducation ya malamu donc sauter page wana muto ekoleka kotiaka bana na makambo oyo ayebi valeur ya bana te tika nga na koya te mpo natanga bana batu nalobela bana batu te nalobela les concernés azoloba nanga c'est tout tika makambo wana lekango ça c'est bien. Alors Viviane lelo ils ont bandeko pe ba fanatique ebele ba soutenir yo ebele baza na makanisi na yo ensemble na bango ebele pe ba bi quelque part Viviane community moi jalousie moko boye lokola aux associations succès te lokola ba benga ko souté nde obaluki na maloba na po liboso bana osala be mission ya boye te ya boye te ni na fingi sila na ba commentaire ba ndeko ba omoni les na fingi na sila te qui se sent piqué connaît l'affaire bato musupe bazana na baba bakuka fa ine kimia atala ngo ka balekisi yango bato baolandela ngo baopetela ngo sete baoluka intérêt baoluka batalama baoluka neza na mbongo ekota allez vite comprendre bandeko na ngai nalinga bato batala nga bato baza bato mayele o bao comprendre bofinga nga pour rien bofinga nga pour rien bonga masuma pamba nga naza ko s'adresser na sila bisalu aza collègue na ngai lelo so vivana tie muzolo likolo akoya matanga akoya a contribuer ba fanatique maasha ko baza wapi ya masirika baza wapi natanga sunani bandeko bakena boka pasi te boza wapi lelo boyo kosa sila boyo kosa sina tena basi lelo boyo kosa sila pour un intérêt nazongi lisusu bato nyonso ba journaliste nyonso bana lobela Karine Mokonzi bakenda wapi bona na Karine Mokonzi na succès baza parlons nous lobani yako na loba te bazolanda mutu na intérêt so na succès baye batika ngaso éphémère ngolo babongo lobby et omoni succès na minute so to loba boye eza tansi la lobby to loba kuna nzamba otombola mutu mususu bolinga te mutu mususu otombama bolinga bocha sina barakine pourquoi boyini sa si batu na mitema sila po anini pourquoi pour intérêt na bino ya ina batu. Voilà. Mais est-ce que ça par rapport à l'identité oyo ndeko Viviane a fait ça là-bas tout pour battre na image non plus SB oza mutu ya abaku ngai monio malobe komi ko kenema ko ça ngomo kenena ndenga ba vérité peut-être moni va changer Yves mama loba Viviane okale kana ba TV na loba ngona linga babaku Viviane non na ndima ba chapeau nyonso batianga Viviane aza baku Viviane aza mutapo na ndimango mais siko ka Viviane ngo tangwa yé pour apporter bino conseil les vrais botika les vrais bo soutenir star na bino mamba bien ba otie na barankine mabeza wapi tangu ndeko na conseil muto aza mayele ya ozo conseil wana anungo lango aponi oya bien asaleli yango fo liko finganga wa fofo botika sila na babaku de père de mère de vrai botika ye pour ba otie na ba neti sikoyo na koloba bano ba oyo ba sali na baba tala anga ye toza kaka bano o batongaki namoni badada Davina banani na bapalmiche bayinisi bango pasila batongaki pourquoi batongaki mutu na bimisi voice wana bongo sosalaka effort balandela mutu ni abimisi voice bongo soki mutu azaki neki wana ye patongaki soki Viviane atonga sila bimisa voice bimisa vidéo na likambo na ta moko te c'est ma sœur na moni ozo bana passe na motema na yoka passe bandeko na biso bakufa bafanatique na bango bayate batiki bafamille bawa nga na uti osambela bo faire très attention na ngai bo faire très attention na ngai nga na mona molimo nga na sambela na bapsaume na yebi ndenge basambelaka bo faire très attention
Non, là, la minoto, on a sé. Non, là, la minoto, on a sé. Libonde li na ngai ekosa misana bomo ina bino o mona makamuse bana ko marché te o yeba cause to kanga bandoki ya famille hein nzoka eza bato yo luka ba problème na balabala yo kasi ndoki adia ka muta famille na ye ndoki ba changeat e koma ka ta muta balabala yebi ota koti fait très bon na attention na Viviane ngana za ko s'adresser na sila oyo tanga koma na ngana TV na personne na bravo félicitations parce que ça la promotion à Viviane Viviane asalama mpe mpo na mafinga te lokola asila bisala asalama mpo na mafinga te nga na ofinga asila te na opese conseil na na ye atala likambo moko te boloba oyo boyoki oloba je m'en fiche l'essentiel message eleki na désert na teyi na désert botika succès na ye ekende normal azala bon terme na bandeko na ye point barre. Donc c'est le yo lelo sila aza na relation vraiment très bien te na ba collègue ne belé musala kasi basala émission balobaka bata théâtre balingaka sila te balobaka ngoti bato ya théâtre nyonso balingaka sila te mpo na nini bato bayinaka sila mpo na nini sila vanda na bato nyonso te camarade intime ya sila eza Ursule Pechanga nana yebi yango te baviviano baoyi bamisika puis camarade ya sila ezaki Ursule Pechanga bosangisa bato nyonso mpo na nini bato ebele baoyinama mpo na nini atongaki sila boyini atongaki sila bino botonga sila te bovanda wana boloba ata botonge bolobi makambo na ndenge bien botonge kaka bolingi sikoyo nini bolingi nini napesi message moko normal ale eleki boko mofinga nga j'accepte parce que mosala ona salaka e mérité mafinga so na bayi lelo na leka na TV te mais mutu moko alingaka leka te pa finga nga bravo parce que ebele bayebi ngai soki nga moko na oboya lelo le musu ba production ya nga moko Viviane nayebi na ngai ta na ngai ezali nayebi makambo na ngai na osala pe course na mutu te na osala course na mutu te tokolo babe Viviane lelo a contribuer pour na SB na contribuer te na yaka na kutaka déjà SP ezalaka mais moi difficile no ezali ataka na moi plus babingisaki yo déjà wana moi difficile na ezali wana Yves na kutaka déjà SP ezalaka. Voilà, ça c'est bien. Alors, tant le lot, aujourd'hui, on a Viviane. Est-ce que tu as que Abiel, Nenge, Ndekona, Ben, a soutenu ma film, et qu'on a peine à Moko, na Kati, on a pas Tongayo, Beta Bukayo, Ben, Nenge, na habité. Ngai, na vivant bon côté. Na kokanisela te hein na kokanisela mutu mabe eza lisumu papa na journée mo fona sumu combien de fois déjà ko tala na ngabo eza lisumu ko yoka na ngeza lisumu siko fona sumu combien de fois na ke na kokanisa kana sala ka bona sala mabelo na eza lisumu fona sumu combien de fois na kanisela batu te ngai d'ailleurs na za boye so bo mona nga ba repo belé na ke na boti na sali boye na nga na ba na tika théâtre pourquoi na nga na tika théâtre na sala nga mutana nga mususu bongo siko so bango eke bien te il vient atanga classe il vient na ba capacité nyonso na ko tekelo ko so mama il faut na zaka star et bon siko so mbala yo bala nga lobi ke vient tika théâtre na lo banete na boy libala nga théâtre non système a bloqué le maman top a Lélie a regretté na Ninganae que Lelo s'il a bloqué est-ce que on appelle Lelo Viviane donc la paix à la sur SBT tant qu'il pose à bloquer hein il va bloquer mon sous autres gens qui peut nouvelle que il pose à bloquer parmi ba il va bloquer hein ya maman top na éviter en tout cas Ivio aux maman top il y a une émission en tout cas aux amis placé où c'est alors on a déjà un écran et puis Gabriel bon siko ya ngai nini ya ngai yo peut pas bloquer au te boy camarade ya sila eza Ursule Pechanga OK mais ça eza clair ngana ndeko sila bando benga na ba film il vient ni bonga ma tournage eza a benga te funa landela pourquoi zo benga ngate pour ni kate Viviane pas ko ça lelo kona bengi sila yo tourner pourquoi pas Viviane faut ça la kana sima bato ko mi ça la pété pour ni te pour limiter na pourquoi na ba capacité na belle fille na mayele je suis très intelligente scénique na yebo comme scénario
na yebo jouer na yebo ngote ba fan na ngaboza na wapi na tuna ba fanatique na ngaboza bo se manifester nan ba fanatique ya Viviane o boye ba ngati lelo ba se manifester pour vous avez comme to oui wa obenga ba côté là yo bien ata na côté là ngapé ko za mabete ko za bien ba fan nango ba lelanga wa mona so théâtre na amoni nga na théâtre ko leka te baza na finga pour na pesi ndeko si la conseil so ezali kota vérifier ba osoma ba vidéo ba osoma ba audio mais to yoka pe ba komba batu musuku na batika ndeko soma ba audio bomona ke makamwane aussi là na atonga te tout le monde est songi biso tanga kati bande musu bata so mais Viviane ba fanatique ba da susita na bango na ba fanatique o ba binga ba opena ba conseil ba yoka passe oui si faut sur la si le roi fini na pesa ke conseil le biatala na nous ka télévision atala pe awa pa na yo atala nga na pesa conseil eza normal molimo mo sande mtatinga na pe au conseil si là na vanda na tala non na le kabo ete na luba vous m'appelez musubat ba azar ezarate na vie azar ezate ça n'est de trop si là ma fille ça la hauteur wa star batonga it star balobela raye so ba lobelo te wa star te ndimango so yo kengo beta maboko ina mututa osambela si là osambela na yebi okenda église osambela pourquoi ba ko tuna barantie za mutuna makolo bana musu ba zo en plaire en manquer na TV pourquoi moi so na TV na lo makambo par rapport à ba manquement eleka toza musala biso to souffrir na musala oyo toza na biso local toza na ba succès local même si la rappel local biso toza ba local tant YouTube et le international ba otalo partout dans le monde et ça ils sont matisier on a succès ba fu ba tonga yo ba tonga te pourquoi hein ndebe ba tonga ba tonga za na succès ngai ne naza boye na koko tonga mana ba sens nyonso tout vie ya Viviane ezaka etalika Viviane ngana kota na vino tio kota na vino ngapani Olande la Viviane kuta sala ka boye nyonso ba loba po na ngeza passé Viviane azala kisita na zo mwana point bar na tikali wana mwana nga azana tata bosibo mona mwana abota misa tata mwana nga azana tata na zo kize mania moni mo santu na ikoneko la na mbua ndina boti mwana wana bosio bongani na beza boye ba vie ya batu boye ba vie na ngata boye ba vie na ngata mutaye ba tata mwana eza mama wa vandi yao yana azana mwana tata ne pa yebi keke wana mwana nga basolaka ya mino nini et puis mwana kitoko lisusu ya bango nini vraiment ça fait très mal makambo de kinde o sambela bo sepela Viviane a changé mais soit eleki na prière na osenga nzambe bolimbisi na osilika même bible ezoloba silika yoka kanda me kosala lisumu te na yoki kanda na koagir na kanda te na siliki te bana miso nanga eza ya douleur ya bandeko na biso bakenda bafanatiki na bango baza basepelisa mokili nga soki nani aza te na otala te akei aleli astar nanga akei suzi mwasi kitoko akei bafani baza parla ozolingo oloba nini na comprendre parla nangi naloba ntango tokendaka tokufi tokei bafanatiki wana bazalaka wapi bakotaka na biso na libulu balandaka babiso bafamile na biso ntango batikali basalaka nini na bafamile na biso ntango batikalaka nalingaki yo mingi eya conseil napesi ndeko sila atala bandeko bakenda biso leki bango na eloko te tana bango tana koki bake bafanatiki na bango bazapi amibina na kati ya bafanatiki te atala ba vrai na ye au comprendre nani aya na vie na pembe na ngasila na intérêt te sans intérêt on zolo bala ba ese na ba mida na tangi koma mutu te ba mida ba ese so so mes sœurs batu nyonso no mona bande onanga na tangi koma mutu te na yebi mutema ese tan boso alinga sila na ndenga solo ngana yo ba kalinga sila te omoteke na sala la sala le contraire on a pe kuna nani mida soit linga sila mana motema ne mobima ngaso na bika linga sila te na c'est le contraire na yebi mitema na bango te ngana zo lobela ba o basala ka musala sila na ndenge ya mabe point barre na tangi koma mutu te na fini koma mutu te na injurier mutu te na injurier mutu te en tout cas oya koyana mafinga j'accepte Viviane Bomono aza soda avant na ba Jésus comme Seigneur et Sauveur
bao bayebinga awa Satan oleka te na opesa mutu ampleur te na otanga koma mutu te bino bosala promotion nanga bofinga nga mafinga ni bofinga nga Viviane azaka na succès te eza temps passé Viviane ninga zana azoka mibala bala mike temps passé nini mususu nini mususu mafinga nyonso tu boya nango sikoyo ya Benjil bocha makolo oyo na maboko kilo bochaka lokolo kilo te makolo bozio kilo j'accepte eza mambo kala bongo tala na okotala ba détail musu na ozwa bible bofinga nga j'accepte merci pour la promotion mafinga pe ezo participer na promotion ya Viviane bao bayebaki Viviane te bayeba Viviane na besoin ba fanatique na ngai oya olinganga na lingiye oya olinganga pete na olingete mais obike baba kuku balinga mingi osenga pardon o s'excuser mais yo yesu na moto lisusu pelisi lisusu va bien baba kuku na nga onga la sona bango ba mama responsable balinga cinéma congolais ba mona sila osala musala malamu ba oke pas sila ba pesa nga ba conseil bazali balinga pe o s'excuser ba fanatique na sali nga mabete en tout cas jusque là nano na tâche te nana défaut te toluka nde kimia baba kuku o baza peme na sila ya vrai baloba te nayebi bango ntile onga lobi tosolai na bango lobi tosoli bapesanga baconseil bagangi te baganga nde nini baganga pourquoi parce que Viviane s'adresse na ndeko na ye sila baba kuku baza mokili mobimba ebongo so bakaboli katikati boye kuna baza ya faux baza ya vrai boyeba bango nde nini à travers Viviane nde bocomprendre ke ba vrai na ba faux balingi o s'excuser nasali na kosexcuse na lobi nini nga napesi ndeko sila conseil c'est que na balosa conseil nayebisa ye ezala pour mafinga là peut-être baza d'accord to na ye awa na fingi bana biso oyo bauti voice euti kobima po lobi ndeko moko ayebisinga lobi voice maki ya Belvi kutu nani oyo na journaliste voice ekobima ya badina na nani ezoya pourquoi parce que baosomba so baarrete kosomba vidéo ba voice koya te nalobaki yango na clair soki baarrete na epesi mpe exemple na mopanzi mosusu ya famille libota soki ezaki bato akuna mpe balobi bon biso mpe tose décide tosomba ba voice okomona bato wana bakozala mie place ya kotambola matanga nyonso peme na bato baza na telefone kaka boye baotinda mpo ayebi kaka na nzala baotinda nanga mwa 100 mwa 50 bakomba bato nyonso ekobima bakomba bato nyonso ekobima ngai naza boye bato ebele bavanda pembeni nanga bayebi na fonctionna na mafinga te na matongi te na fonctionna na mafinga te na matongi te apekisa bango botika boye bato bovai na bango te botika ume tolobaloba na biso bato tozalaka toyebani deja na kotonga nanga eleka nango totonga biso nyonso te botika sila asala carrière na ye normale botika ye voilà na abakoko bosololaki lobi en fait baoyo mpe bapesaki conseil baoyo bazalaki pour ou contre na bapele ozangi surtout lobi en fait ya motu ya nini oretenir mpenza par rapport bamessage na bango bapele na bango ya motu ya oyo ngai na retenir eza kaka omoni bango balinga batanga bakoma na bango te soki nalobaki ke nasala en exception ya mutentel nde ndenge eza bien peut-être ya motu nalobi bafanatique ya sila na généraliser parce que mpo nayebi mitema ya bato te nabaki mpe bie bavrai ive naza clair na bamessage nanga bana na bandaki ti sikoyo naza nanga clair batika ndeko sila asala carrière na ye normal bosunga ye bafilme etalamaka amata lisusu aleka bana oyo babengaki na oyo bosololaki mwana sikoyo eza ya ngai eza ya ngai eza privé eza yango eza privé eza yango eza privé voilà bandeko baotala yo oyisa bango nini oyo ebele mpe bamonaki peut-être tension ezalaki mwa likolo tali bacommentaire mo ebele bao mpe olobaki naa na ngai na ndenge ya naza na ngai na likambo koloba na bango te je crois message ya émission ebandeli ti suka moto amayele ocomprendre déjà eza bamessage ebele e moto ezaka mpo na sila te ezosunga mpe bandeko nyonso ezosunga voir même na ngai oyo na vandi awa message yango eza clair ngai na ye mpo na finga te
Na encourager ka bato ba ofinga nga. Pokola na ofinga. Mafinga na bino ebota misisa na betape. Posambela Viviane a changé. Mais boye bango soki oye yao. Na opesa matière belé na batu na télévision. Pe na obengo pena Yves yaka na ke affronter mutu boye. Na ke pena l'état kangi biso. Je te jure. Là ma cache au bout. Non, biso vérité. Yo zelaka mukolo ngota na obengo na biso Yves tokita. Obata mata pembeni o filmer. Malgré ba okanga po ba otangela nga ba distance na uti ti boye mais là musu on a profiter kana ba circonstances. Là musu na balabala bana na OK na ngai musu rendez-vous na ngai na moni okabo na telemi na kiti na taxi to bando bunda. Et maintenant pesa ne s'attendait en plein théâtre on a ozangote. Na dans cadre na ba prophète na ba prophétesse. Ma finga tout ezala kala. Bo finga ma finga sika. Les Français disent la colère est une courte folie hein. Et comme ça na kanate. Jusqu'à na jina kanate na ko ande passe. Ya bato ba antichrist o ba na sens ya compréhension te. Kana ni na ozana. So ça star ba fingoti. Ba ko so no maka mususu okuta za yote ba kosi. Moi j'accepte. Voilà, tout le monde moi mbote numéro de na mbote te. Na mbote te. Ça montre quand des appels. Na mbote te. Na leki na émission na yo. Pour na répondre bato ba finga na ba selinga ba émission. Na expliquer pe bato ba comprendre nga sens na olobela. Donc na été pour na ba mbote, to pour na ba moboye non na suki wana. Donc les lois parti c'est besoin de diviser, c'est parce que tous na ba fanatique ya mabe. Tous sunga na te. Ba voix ça marche quoi ça. O batonga marche. Na obimisa. Journaliste ni na obima alobela taba wey. Nani? Mais ce que ezaka na bande komi balé wana poani. Ezaka pas bevi, ezaka pas si. Baza ba leader. Na minute oyo. Ba ko beta masolo na bango. Na minute oyo. Bato baza ba leader bango wana qu'il pleut ou qu'il neige to matato kita bango. Pour moment où mutalongoli bango azate. Baza na bango na succès na bango. C'est tout à fait normal ba tonga bango baloba na bango Yves. Hein? Ma siri ka sala musala kitoko wana kutu ba CD. Ba journaliste masirika baza na ba fanatique na ye bato ba otonga masirika bo lobela taye malgré kenda bato ba se souvenir na bango baza bolinga biso ya lokuta 26 ans de carrière Abel il n'a su nga voilà comprenez asugina wa to kutani mbala simasi den protvi tout mon ami merci Pierre Mazanda.